nzambe na ngai ayebi kobokola mutu lokola yo ye nani na mokili oyo nzambe na ngai ayebi kotombola mutu lokola yo ye ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya okundelinga etumba na mbula oyo na bakuna na nga milingo mabe okundelinga etumba na mbula oyo na bakuna na nga milingo mabe nani na mokili nzambe na nga ayebi kobikola moto lokola yo nani na mokili oyo nzambe na nga ayebi kotombola moto lokola yo nani na mokili oyo nzambe na nga ayebi kolatisa moto lokola yo ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya okundelinga etumba na mbula na bamona na nga milingo mabe okundelinga etumba na mbula na bamona na nga milingo mabe nzambi wani mpe na bande lisusu napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu oyo alobi amene ndenge oyambi mbote mapambole yamba yo pesa moninga nombe toloba mbote na kombo na Yesu kime na nzambe pesa mena yo nani mokonzi est-ce que c'est ngweza est-ce que c'est ngweza est-ce que c'est solo yebisa moninga no ko témoigner les gens okokutana na nzambe loba amen papa mama na sepeli mingi mpe nalobi otuti libaku malamu nde motia mokolo nzambe azali nzambe aza mutu te oyo nzambe akanaka asala moto asokoza aza te ata botie babariere ata botie nyonso esengeli botia ata botie bolobi ke lelo nzambe akolekama te akoleka na ye alleluya nzambe ongai nazoteya aza nzambe abikamwa nzambe ongai nazoteya aza nzambe abilembo nzambe bato bakangi baporte place akote eza te me basutuka aza na kati akoteli ndenge nini wana nzambe ongai nazoteya lelo aza nzambe amasapo te loba amen nzambe ongai nazoteya azali nzambe oyo azali na bomoi ata bolobi ke mire eza botie miraye nzambe akokota me bokotisetola akoti ndenge nini je me souviens un jour nakangi porte ya ndako nga mutu nakangaki tozalaki 7 personnes na permanence biso tubana mibali toprie butu ti esili bango balali tokati prière 2 heures po tobandaki 22 heures à 2 heures du matin bango balali nayiko natikali na sapie nga mutu nakangaki porte atako frère okomisa so eza ndenge oyebi no te bana nzambe alleluya son eza bien te son eza bien te alors na continue nangoe navandi nga mutu nakangi natieli bete lupango no clôture bougie ekufi molili courant eza te oyebi kaka kinshasa ndenge ezalaka batelestage so nini ngai navandi nasapuye mukongo contre mire nazoyemba yemba elonga na biso na kombo na Yesu natatoli elonga na biso ezwami lelo yo nani pilote na yo masiya nde pilota wapi nayebi elonga na Josue ezwami lelo yo otatola elonga
na yo Yesu basi ya Yesu topela wapi ah Yesu amen bana zambe donc na yembi na chedema donc voilà il va dire mon son na yembaka izate alléluia mais na yembi na touré na yembi na ona solo bana yo yembaka banzembo ya nzambe mais banzembo ya bien des cantiques inspirés le amen comment na tant vous prier donc quand vous savez comment prier ton côté et comment na nzambo ça na yembi na continue na adoration na bandi ko touré na bandi ko adorer on dit attends ça na ndako soki za moleli okangi misu mais soki lumière on va voir la lumière si on a kangi misu na soit adorer na moni même normalement la lumière là on la misu boye lumière là na tali boye ampoule les opélatés mais ampoule pélaté ndenge bon c'est le courant il est pas voisin donc les amis donc dès que nous avons raisonné pour la lumière on a zomona éclairé ta baninga balami na mona porte fungwami na pété na moto na kangaki prochain na zuli bende ndenge ba porte ba tsaka ba bende na zuli bende na kotisi porte fungwami na pété nyonso ba porte fungwami na pété na bisa ke moyi biase la ono sala na la kosa kaneti na zana kongi mais à côté, comme ça, on a ça et on comprend le thé. Alléluia, on a zappé. Non, ça calcule, on a mis des choses. Yes, à côté, on a yo. Yes, à visiter yo. Yes, à visiter en personne. Pas personne solution, le bas amen. Amen. Bon, là c'est là. Pour ça, petit place dans sa vie. On dit mon contact, il dit qu'il saute à cause de yo. On va prendre un nid. Avec pour la moussala soda. Ah, la raisonner ma soda. Ndeki bazokemba. Soza soda de misa. La critique était mais l'obile. Afuta makabiente. Loba men. La raison habité. Moussala soda te la boule. Habité mon collègue insiste très pour la moussala. Habité à votre chef. Cher fils. Donc là, petit beaucoup comme bien ça. Batimi ko bimo bazo ma porte kanami molini. Molini songi. Et ça la somme. Alléluia. La commune, mon thème, qu'est-ce que moi je vois? Ah, d'abord, tant on a raisonné ma camarade, on dit na moni, malaboko, lumière et les sous. Tant on lumière et la vie est baillée les sous. Quand tu fous les sous, yes, yé moi pas en personne et tu vas naïr. Ah, le baillé soit bien. Le bien t'es dans le baillé soit bien. Mais pas ce que ça d'accord, le baillé. Soit quantité à télémi la porte par un joyeux comme mon conseiller place na zavaki na télémi na yeti en face na yé na PC le sang habite au Moussala Soda babi na linga Moussala Soda et ça le gouvernement ya mabelete et ça le gouvernement céleste no ba amen ah ça va pas pour la yo babi ça va pas pour la yo on somo na monta ça la capacité ya kokota na porte ya na porte fungwami à côté sa permission porte fungwami à côté de la côté de toibiti voilà le Dieu que je prêche amen ça mon azote ya zenzamba mira yanga tinga na terre yo makaboy alors moi oh ça moi la solution papa maman on veut les mingi na situation ça non pourquoi vous la solution té on veut les mingi na maladie pourquoi solution ça té on veut les mingi na blocage on veut les mingi na freinage. Mais les gens a se décidé à visiter. Ah, on a bien été. Dès qu'on va même visitation Salama. Quand il ne serait pas matin, ce qu'il faut visiter, c'est pour avoir la solution. Mais pour avoir la solution, tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Pour avoir la solution, il faut qu'on s'allie. Même les ballonniers, ça m'appelle. Ça me sera dit ça à moi. Aïe, pourquoi? Regarde la vérité. Même quand tu vas finir, même quand tu vas tomber, comme on dit, par exemple, que ça à moi, on dit ça à moi sur ce ans. Amen. Ce qui t'a dit même, d'abord la Nicolas Maï, on a solution. Yoko dans la tête, d'abord la Nicolas Maï. Même pour ici, bah, on dit que c'est impossible, mon d'abord, le Nicolas Maï, tête.
on tout un conseil. On va le côté. Et on va te payer. Nous avons pas comme ça les camarades tout un conseil. Va décourager Pessili et l'autre panelé. Même au péril de ta vie, dans les salariés, nous avons la capacité de faire ce que ça veut. Où on s'en va Abraham, où on s'en va Abraham. Tout un mon calais brûlé. Zambe. Zamba zali malamuza. Zambe malamuza. Papa Zambe malamuza. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Na condimandé Abraham a appelé ça qui Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve Tango Zamba mekaki. et qu'il offrit son fils unique, Appelé ça qui moi na yemoko kakayoana. lui qui avait reçu les promesses Yende moi na bilaka ezalaki kati na ye. et à qui il avait été dit, moi na wana nde balobaki na ye boye. en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Isaac nde yende mokitani na yo. Il pensait que Dieu est puissant. Yoka, qu'est-ce que Abraham faisait? Il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Même s'il va se puisser. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. À cause de puisser, le bas amen. Pendant la place na yo. Papa, maman, la gaga bien. Pas Nzambe, azazo bate. Yende mudasala ki mokili. Mais yo échoué mingi parce que au sala que l'homme Nzambe alobi osala te. Le bas amen. Pour Nzambe alobi na sala likambo boye. Mais yo sali ya côté et contenait échec na yo. Mais échec na yo, eza échec ya bato ebele. Ndenge moko réussite na yo, eza réussite ya bato ebele. Amen. Loba amen. Amen. Soki yo bongi, bato ebele ba bongi na final. Amen. Soki yo bongi te, bato ebele ba kufa la souffrance. Même te soki zo comprendre. Amen. So ya côté Satan zo combattre yo, alingi yo combattre. Pana nini abike na sima na yo, soki yo bongi, bato ebele ba bongi. Soki vient le bébé, bato ebele be bébé. Là, tu as comprendre. Dieu c'est comme ça. Nous avons pas ça dans le Congo. Et ça n'a pas tout le monde. Il faut les protéger. Pour ta la soko yebi fi à moto. Pour vos sécurités. Soko yebi venir à moto pour sécurité. Loba amen bana zami. Na yango ozana pour nous protéger mon ninga na. Papa protégez-moi si na yo. Oyebi lobi te ndenge bosala. Ebele balela. Alléluia. Amen. Maman, protégez papa. Oye, vite. Mingi batia encore comme tout seul qui va y baka. La voix Bernard. Bernard a commis l'embon. Bernard a commis mout. Ah, Bernard. Yo kala bata mawa. Mawa est venu yesuté. Comme yo salarié. Le va amen. Le va sur amen banaza. Na yango ndeke na sauté à yo mona nanga. Les lots ont la solution. Mais pour avoir la solution, yo ka out. Abraham n'a pas mon lama, a souffert ma casse. Nzambe apesi mwana wana apesi. Nzambe pasengi, kende pesa ka mwana wana. So azalika mwana, moko wana ya promesse ya bilaka. Mais Nzambe asengi ye. Abraham a ebisi mama Sarah te. Parce que ndenge note koloba. Makamzi kamzi soki Nzambe alobi no sala yango. Soko luki conseil ya batu. Bato va décourager yo, bato va téléméla yo. Et puis on Nzambe mbako sala, tamso ko sala ngote. Ou ko sala le contraire, non Nzambe mbako sala. Échec pe baniwa. Alléluia. Amen. Pour erreur moko ya muke, okoki ko perdre ma pamboli ebele. Hein? Moi likamoko ya muke otosi yango okoki pe ko za ma pamboli ya ebele. Nde Abraham ake ko pesa Isaac, ayebisi ni Isaac. Abisi ni serviteur, abisi ni mwasi na ye. Yembo koma kamona motema bitoke. Papa toke wa papa bitoke kwa adore Nzambe. Ne pas comme kuna bibino ba serviteur ko tikata. Azui mon toke. Moi na tunu papa. Na moni ba nzete. Ra bakoni. Pona ko pelisa ko tumambeka. Na moni mbeli. Mais na moni mete. Nyama ko tumambeka na moni ete. Abi Nzambe ko pouvoir.
Alléluia. On y va. Zoka Abraham n'a voté maintenant que t'es dans zoka n'a petit oeil. T'as qu'à baver. Alléluia. N'étant pas commis à Soutuka. À Kali. Aïe papa ni abi nzamba senga na zogo mayo. Moi bon, qui est la volonté de Dieu soit faite. Até wana kange basinga, até wana tutu até. Dans Zimbeli, à l'Igatia, mais Yokasiko, n'entend pas ça même. Mais une chose, Oyo et Kamisinga, qui est la verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvre-t-il par une sorte de la résurrection. Mais à l'époque d'Abraham, donc Yokana noté que les hommes s'est mis sur nous. Non, non, bien, mais. Na époque Abraham, toyoka teke nzambe mutu akufa kiza basekusi. Nanu te papa. Petit frère Abraham akufi bakundi. Batobela bakufi bakundi bako. Ata mukolo moko te. Mais Abraham dans sa pensée, abana kanisa ke azolo bake ndenge na zobare ya. Nzambe azana capacité sa nini asekuisa ye. Même na tumie, même na ziki, nzambe azana capacité asekuisa. Ngai na zosa mokala nzambe na zomona. Loba amen. Tamba simela ni ndama ndeza bakanya tika ko mate. Abimisi meme. Yango na zo bisayo. O eshuaka parce que o sala gabo nzambe lobi na yo sala te. Loba amen. Ba mama Maria. Fille de Marie. Ah, na moni lokola boza malini. Loba amen. Na lobi boyi, est-ce que bozo na bien? Amen. Est-ce que bozo comprendre? Nzambe pour na oza solution. Et loko ya émission sala yango. Même na émission na noto, même na émission na nzela mosali na nzambe, même na émission face à face, sala yango. Sokite, tu auras des problèmes. Ngai na kutani na ba problème na vie parce que la sala qui on nzamba la kisanga te na sala. Tuna nani? Nzamba lobi na ngai Josué yoza musami na nga. Il faut saler là, nga. Ah! Si on t'a ngai na outil catholique. Il y a une église de réveil Sika. Maître, Yang 6. Alléluia. Si vous avez une église, vous voulez voir, il y a un moussal, 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 il y a un moussal. Alléluia. Nde makambela. Tita muna ke, ba pasteur makambele ki mabe. Ba pasteur mi tema mabe. Ba pasteur dans découragé dans le bingai. Nous mosala zabe na ko sala te. Nzokande ezanzela onzamba sala kini. Ale kisangai. Au fur et à mesure na so résister, zamba so coincé ngai. T'es jusqu'à ce que zamba yo frappé. Yo za mutu makasita. Alléluia. Ngai naza respect à ma casse, mais mutu makasi na point zéro. Alléluia bana zamba. Mutu makasi te na ninga kozanga mayele te. Na mayele na classe nazaka premier. Mais ne mutu makasi soki no bina kosala likambo na kosala sino na kobeta yo. Même na boye boseki pardon. Même na boseki réconciliation. Ngai ti soki na beti te na otika te. Est-ce que vous comprenez ce que? Si on a vu la kosala te, ata bosali nyonso na kosala pe te. Avant que mon thème na moko, na ba bona tiki na ngawani na tiki. Mais une chose, dans le na kosala isusu ndambe te. Pe na ye pas pasteur, même si pasteur en face. Oui pasteur. Anto la fukina 8 ans. Hey papa. Ah. Na osala zambi su. Tu n'as vu, Olobi, na kosala isusu ndambe te. Aïe pourquoi? La vérité, la raison, on a côté, on a réfléchi, pas question. Alors, raisonner bien, avant d'aloba, on a raisonné déjà très bien. Et si, bon, ça va, et ça vient, on a lobby dans 8 heures. Donc, comme à 9h30, 45 minutes, à 10h, on a lobby à moi, bouton. On a super la taille dans le miroir. Bon, on a un télé bien, on a dit. Donc, comme à 11h, 12h, bouton, il ne va pas pomper. Alléluia. Mais l'affinité, n'est-ce niveau. Net, tu vas se pomper, se filmer, dans la banga. Douleur moko impossible, insupportable. N'a rien. 2 jours, ça ne va pas. N'a qu'un hôpital. Et moi, plutôt parce que l'ango, ils étaient formés dans votre comprendre.
antibiotique. Na meli rien. Na ko mela taba value même na butu na zo kongite ni na boy. Na meli na ko mela 10 volume na balaboko. Na taxi 10 na meli elokote ni quit ni drink exacté ni vertige. Alléluia. Soki na zo betolo ni solo, bana oyebake. Soki o telemeni eloko nzamba edisio. Okozwa complication. Solution ko yati. Loba amen. Na butani ndenge nyonso simbate. Na sali ndenge nyonso simbate. Na komi kolela douleur moko ke non. Na comprendre. Soka muto ata o bouger nzungu kuna. Douleur aw. Soka ata o muta leli, o muta gangi donc ezo yaka na mutu. Then na komi na fandi we na olela. Butu ana ezali ko na liwa. Na fandi libanda, na prier. Na levi douleur leki. Naza ofukama namoni mbala moko nkola bimeli ngai face à face. Ah, loba Yesu aza bien. Loba Yesu aza bien. Olobi bien te? Nasunga yo. Nami nasunga yo. Netango na fukami na zolela tango na moni na maksisu kolela. Alléluia. Bon, dans la poésie, n'habite ceux qui n'ont pas dit. Soko za yo moko ozolela tango moni to pe mutu moko eza lokola okufisi mutu ozolela mais tango moni siko to pe ndeko moko ayena tango moni ezali siko mwa mawa moko boye pe oleli su makasi voilà là siko na zolela ti tango na fungoli misu boye na okina ti présence à mutu tango na fungoli misu na moni atelemi boye face à face tango na moni na batisu kolela ne ayebisi na tuni na Josué olingi obika to olingi okufa siko mokolobani na tabe moko parce les gars peut nabika abi zonga na musala na ngai soko ndimi ndobi ngabi na ndimi na tinga loboko tanga tinga loboko donc courant et continue na lengi moko tanga continue ngara moko ni pe limwe alléluia bana zambe nani na mokili oyo zambe na ngai ayebi kobikisa mutu lokola yo nani na mokili oyo nzambe na ngai ayebi kopambola mutu lokola yo ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya bana nzambe alléluia tango asimbika et disparaître et puis nabiki sur place yeba limo akei abi kelo sa na ngai nde na yo zonga nde kozelaka bongo te elela yo parce que ozwi grâce na te onga na zwaki oko souffrir belé parce que zo sala likambo oyo nzamba ebiso te ko sala yango zo souffrir papa obalaki mwasi wana est-ce que nzamba lobaka bala ozo souffrir sikoyo alléluia comment makambo nyonso bandaka kobala ye ti lelo esimbaka te makambo no esimbaka te mama mobali wana se mobali wana obala eske otungaka nzambe nzambe atindaka yo si ozolela otumoi yeba soki nzambe atindaki yo ere yo koloboka nkolo yo nde moto otindaki nga nzambe akoluka nyonso apesa kinya akoluka mene te mais soki ezalaki yo moko ozosouffrir bakale dele ozosouffrir ozokemba ozofungwama te parce que osalaki oyo nzambe alobaki te loba amen yo pende ozana est ce que business ozosala nzambe abisaki osala business mosala ozosala est ce que nzambe alobaki osala yango ngai soki nazoteya mpo nzambe alobinga nateya loba amen bana nzambe ebongo yo tuna moninga na ebongo yo osala nini osala nana yokinga soki nzambe alobisala likambo osala yango lokola nzambe ayebisaka abraham ke sala likambo oyo boma isaac abraham obi en tout cas nakoconsulte mutu te nakosala nini te ngai nazozwa isaac nazokebomai mais na esprit abraham azopense ke ata nabomi ye nzambe akosala nini akosekwisa ye parce que nzambe aza miracle nani abotisaka mwasi ya 90 ans na lingala soki 90 ans yo soyoka awa namoni moto oyo aza na 90 ans awa te mama yowa yo kokisi nano te
ngula tukuli bois. Non, non, qui c'est? Maman. Ah, oui. Nani a 90 ans à sa tête. Mais est-ce que tous les gens qui ont maman et maman, ils ont des choses. Alléluia, alléluia. Nani mokonzi. Si on zambe a pesi maman Sarah, moi na Joana. Impossible, mais comme possible. Voilà un zambo nazo sala na Joana. Asala te yoza solution de l'eau. Mais yo le Seigneur sala oya lobi na yo, o sala loba amen. Le nom zamba loba ki to kende musika te, to ko tsa mutu loba kote. Yaka na mai. Amen. Ah, oyo kite. Amen. Yo yaka na mai. Biso to ko bonde la pona mai ona. Le lo sokyo meli yango. Okomona makam. Ekamela mayo ya bomo Bona yoka posali susute Yesu azali mayo ya bomo Yesu azali mayo ya bomo Ekamela mayo ya bomo Bona yoka posali susute Yesu azali mayo ya bomo Yesu azali mayo ya bomo Ekamela mayo ya bomo Bona yoka posali susute Yesu azali mayo ya bomo Yesu azali mayo ya bomo. Acclamez pour Jésus. Dans la deuxième verset, Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Là, Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Toi qui es rapidement, pour te lui donner de la bonne service à main. Les gens ont cause de solution à comme on a dit. Ataba maladi na libumu. Ataba lokayo. Ataba babiba pangolo nyene longi. Ataba betelo makolo. Ataba katelo bilamba. Le lonza baso fongola yo. Oya lobi amene makamesa na badeni na soloba. Oya beti mulolo nzamba mona ye. Parce nzambe asepeli akangola yo. Nzambe asepeli afungola yo. Nzambe asepeli apesa solution. Mais yo nde sala makambo nga nazobisa yo. Olobi amene te. Bakomona yo te, bakoluka yo, bakonfika na kobota, ekosimba te, pozango na Josué. Loba amen. Nani asimbi yo, nani akomeka yo. Si lundi bolandi témoignage. Tata mwasi, aye, aloki akati bilamba, loki, balokaki, mobali ya sema bisa. Si le pe bazotinda ye, kende na église olokuta na pasteur dobi rien. Nataka église bede. Pasteur Besco. Asoko ya koyoka. Est-ce que ça comprend? Zambe motazo ba na yelo amen. Amen. Lingi zaba bimawa. Na sutana pembe, na mandefu. Na suya pembe lokola mboka bila kingasana. Ba bimbe na TV. Ba tu ba tele pembe o ba chéri ben. Chéri ba la rapongi, ah frère. Zamba nuni akomla kok na mande kwa ni na kilasa na sou alors que baza na 6e continent. Est-ce que 6e continent ça donc na 5 continent il y a 6e continent mais hasard en Afrique na RDC muto mu penda Zambé kapo na l'état ça la kota la kanda na sala na bata bongo bazo nyoko na deba le ba amen Zambé kasu ya salika na kuta na tako kuta. Donc c'est la prière, hein? En tant que tout le monde a ici. Amen. Va battre que tu vas dans la caille. Le va amen pas dans ça. Donc, tant que loki, tant que c'est la moille, la moille à loki la bana. Peba lobi. Après ça on va lui moussara. Abongi si madame. Yé moko a tout mais sokia tout mais la bataille gars. Ya go ndemo tsema kola. Les autres ont solution. Bando qui la soma lokayo. Na ganse Fana comme la yes. Basa la frappe au nom de Jésus. Makamana Simba katel les deux au Simba. Voilà, vous avez les hommes visiter le Jean chapitre 2, le verset 1 à 11.
Ah. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Yoka. Jésus, fête, il y a les balles, mais il va inviter Jésus. Jésus a dit, il y a la fête à l'Ival. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, Madame Marie, ne kofinga Maman Marie, s'il te plaît. Amen. Pour ça, la prière, il y a ça, mais la Maman Marie. Amen. Je vous ai dit, ma catholique, il y a une pétition pour ça, mais la Maria. Et ça m'a dit, quand ils avaient père à Nicolas, ils posent dans le bien. Ça m'a dit Jésus, pour ça, mais la Marie. Mais respectez Maman Marie. Amen. Maman a joué grâce dans sa canal. Oui, Yoka. La mère de Jésus lui dit, Yoka, Masanga et Sili. Maman a Yesu, a Yesu sur le Bible. Ils l'ont pris de vin. Masanga et Sili. Zoka et l'autre pesaka et sengo la fête. Et ça ils ont commis Isato. Vous savez? Et l'autre pesaka et sengo la fête, ils ont commis Yangoso, Masanga. Yami Balé, ils ont commis Yami Sato musique. Le Amen. Ils ont commis ça toi là. Ce qui est la fête, fête en boîté. Il faut musique et ça là. Ce qui musique et ça là. Pour tu vas combiner. Pour tu vas sengo. Pour tu vas lutter. Mais ce qui fait musique et ça t'es malili. Fête dans les années 50. Vous voyez bien? Amen. La fête. Ceux qui vont lier ça, le passant, faites sur le tête au Québec, ils n'ont pas collé. Somme. On va prendre la maman, on va taper la sachet. La fini nous. Intervention. À ça, sac, sachet ça, madame. Voyez, petit papa, pam, pata, tiens. Maman la cosi. Quand elles ont consommé, il y a bien un sac. Mais en fait, maman, Silinkoy, maman, mon Christ, Bongwana. Ozo salama comme ça va l'égiter. L'autre oyo le là papa, professeur Jonathan a 40 jours. Comme il semble que ça là non t'es âgé dans 40 jours. Le Amen. Nico, Masanga na fête on est sili. C'est que musique est salaki. Il a collé et salaki. T'as qu'à inviter maman Maria. Et en plus, il n'a pas oublié, il va inviter Seigneur Jésus. En fait, là, il va y bailler, va valider. Mais comment le Masanga m'a décidé? Mais il y a une chose. Maman l'obéit. Ils n'ont plus de vin. Maman, il y a quoi qui s'est sur le bit? Bazar, il sur Masanga. Faites yo, mais il est dans le pour Masanga décidé. Quand on a débit, c'est que mon temps n'a pas bon côté. Alléluia. Amen. Yes. Dès que ma soeur va faire la facture, dès que tout soit organisé pour louer ça, le banni tout fait comme ça, moi aussi, Masanga, et Koki va tout dire, Masanga ici avant. Et ça n'a pas comme ça, mais la bataille la thé. Tu as commis la fête. Donc ça a commis la amélité, à vous se douter. Comme ça, comment un système. Yemoko, aïna zododo. Asobi o sangria. Autant si bon, il y a une moka yena surtout va faire. Aïna mo sur tant que c'est bien on a pas. Il y a juste zododo mélange. Da, mutu cerveau na tout. Alléluia. Donc, ce qui a pété bani copine. Mais ce que nous avons dans sa décision. Faites même vite. Alléluia. On a salamino. On a pas mis dans le monde. Oui, il est dit. Jésus lui répondit. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon air n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur. Maman, Yoka, Yesu a ici. Abi, monsieur, il comme il y a maintenant. Ngongana de coquille, té. Ah. C'est que Yesu a dit que ça la moto à ça la l'égalité. Alors bien, maman a eu bisayo. Patron, parce que vous avez une annonce. Vous avez ma sagesse nini? Ici. Monsieur, il comme il y a maintenant. Ngongana de coquille non? Bien non. Sa mère dit au serviteur. Mais maman a balou qui a quelque chose qui s'en va
Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Amen. C'est qu'il faut ça la likambo, il y a ça pour le ballon, ça là. Amen. Ce que ça lui a monté, on peut faire miracle. Solution paix, qui est le fait. Là, on y a ça pour le ballon, ça là. Ça là, il y a mot. Attends, parce que c'est impossible et que c'est possible. Parce que tu as fait ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Maman dit, maman, anticiper ma comme. Yes, a boy, mais maman, qui ça va être le talent. Alléluia. Mais or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Donc, et c'est là qu'il n'a pas de tonneau. Et c'est là qu'il y a un maille. Oh, bah, tu vois, non, que le secours n'a pas le sang qui va pas s'amener. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant l'air, dit-il. Emportez-en à l'ordonnateur. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur n'irait pas écouter, l'eau changeait en vin. Parce que tu as accepté de faire ce que le Seigneur a dit. Amen. Parce que le Seigneur a dit. Les lois miracles que s'opèrent comme la Yesu. Est-ce que vous avez Maman Maria lui fait ce qu'il vous dira. Sala makamo à quoi bisabino. Ndetango ba sali makamo yeso lobaki. Mais bakowe poko boya. Kabiko. Yabo ekomini. Dozo mai masangesili toto kamai toto ndisawana na place. Pourquoi? Ah, ça va dire botika dit. Alléluia. Et miracle peut linga ko samati. Solution linga e mona na paix. Le ba amen. Mais Lokola déjà maman Marie a yebi. Lokola déjà Abraham a yebi. Que yes oya kolobanga sa na kosala yango. Yamba sala ki. Loba amen. Abi ata aibisika que moi si olikamuli yanga na yo, nabi ki akosala kaka. Est-ce que ça na mutazo di makeya sa kosala kati na ye? Est-ce que ça na mutazo quoi? Que le nom ça va sala quelque chose de pour ayer. Ce que ça na otele no beti mulolo makasi. Solution mon ami. Pandalelo. Solution mon ami. Solution mon ami. Solution mon ami. Olode. Ambayato amesheko. Onda bayakedo. Onda baba. Reçois la solution. Reçois la solution. Olode. Salut du gosse macabre. Salut de l'osman. Yahweh! Et là, que ça capte le mot salut d'ailleurs. Il y a le 6 milliers. Le 6 millions Yeshua. Notre solution. Nous y est Kotanga. Nalonga Banguna. Nalonga Satana. Onction ayo. Alléluia. Ils sont les cas. Ils sont touchés. Ils sont touchés. Alléluia. 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 Yahweh.
onction ya nzambe elakanga libabe elongwa okutu elongwa menage elongwa langage elongwa on peut souffrir sur ce terrain. Malade est comme la souka. Les obima. Les obima sikoi. Dès qu'on souffre bon, il faut qu'on coince Satan. Il faut qu'on coince Bandoki. Amen. Oh, Yesu. Ah, Yesu. Zambalobi beaucoup kandoki a vivre té. Et ça n'a pas. Oh bandoki ba kangi ba chance na bango. Les ofungwa masikoi. Les ofungwa masikoi. Amen. Les ofungwa masikoi. Les ofungwa masikoi. Batigayo. Batigayo. Amen. Batigayo. Amen. Nani a touché qui mon Zaba. Zambalobi ne touchez pas à mes mains. Et ne faites pas du mal à mes enfants. Basimbio bali na yo. Basimbio na yo. Lelo. Sambe aleka. Abana kobeta. Alléluia. Azala mama lupam. Azala tata lupam. Azala voisin. Azala noko. Azala tata moisi. Azala mama. Azala papa. Alléluia. Yondo sakori ame. Yondo sokoto yondo sete. Yondo sengolo kute omaya. Ah Yesu. Soyo ka onsoya. Ah. Yoka maman Marie a lobi fait ce qu'il vous dira. Ça là oyo ba koyebisa yo. Oyo yako na boss yango. Et le miracle s'est opéré. Les Sanabats va résister dans l'ordre divin. A résister dans les Kamoza Malobi. Miracle peut l'équipe. A résister. Zambé Saga gêné. Il y a Alukio, Naza diabétique, Naza Boy, Naza Souki, Naza Boy. Et si le miracle peut sauter, solution Zangi. Mais Sanabats va payer prix. Ami. Soki na kokufa na kufa soki pe na kobika na bika me ngai nde nazosala ntango asali miracle esopere lobamba lelo mpe yo ndenge moko tingika kotia makolo awa mpe ndenge oye na mai tolingi tobondela mpo na mana tokotushe yango koya nango mpe okomela ndeko okovivre miracle ya guérison okomona ndenge bakotika yo moto akotika yo te soki aza ndoki soki aza ne soki atiki yo te akokufa avant kufa koloba nazoka kanda ye matinga mais une colère sainte. Je suis très en colère contre celui qui trouble ta vie. Quel qu'il soit, il va porter sa peine. Trop c'est trop. Okozwa kimia kakatala bamususu ndenge tozali boye mpo nozwa kimia ifu banguna no bakufa yo leki nzambe na mawa yo moto bomi ye naobi ye Pharaon na baegyptien bazalaki bato to bazalaki banyama nzambe abomaki bango to te siko yo bando yokela bango mawa siko yango ozokuta baproblème parce que ezala moto nzambe apiniri ye yo yokele mawa ezala moto nzambe abomi ye yo olakisiki oleki nzambe na mawa ti aura des problèmes nete solanga nzambe ayokeli monguna no mawa te alobi afrappe ye alobi aboma ye yo lokola lekisi mawa ti aura des problèmes je te dis nzambe yo olakisiki yo oleki nga na bolingo oleki nga na mawa ça va totala kasi kaka monguna wana asalini abaluki te keba salutation loba amen bien aimé olingi tosala nini olingi tobondela nini biso tobomi motu te mais occultiste ntango azosacrifie to mwasi na ye to mwe aza na mawa te balongola bango eloko na mawa ti
okufi omona mpe azolela nzoka azolela alie mutu bato moko balelaka mingi bahypocrite balakisaka ye te nzoka ye. Alléluia. Mais il faut les compliquer au nom de Jésus. Donc on complique bango tia le bakali ko ba Yahweh. Manguna nanga. Na compliqué bango. Na compliqué. Au nom de Deni ndo kina quartier ko lokati aya pe ko loke pa no bono nzambe. Pe atika na kabongo pa. Jamais 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 jamais. C'est l'histoire dit jamais. C'est vraiment les paradoxes. Jamais, jamais les Philistins ne pouvaient vaincre les Israélites. Jamais, jamais Goliath pouvait vaincre ton dit. Oh, 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 oh. Jamais Yosa David. David Yosa David. Goliath a colonga yote. David Goliath a colonga yote. Ataza ingame. Ataza la paquet kolokola glodi. Ataza mula indenge nini lokola sonjo. Ataza la bakisi gri lokola nani. Ata yega alala kana Satan esika moko. Nalobi akolonga yote. Parce que on a zakati na yo, allez faire zakati na nguya. Loba me bana sambe. Soyez comme Abraham. Abraham dit jamais ngana zobo mamono. Nabi ke nzambe akosebisa ya nzamba miracle. Amen. Ozali nzambe akobongwanite yoyeba. Papa na Josué. Yesu Masia. Papa na bana Papa na mema Itayo sala alors il faut qu'on dise que Nzambe a kosala et quelque chose pe a kosala ce qu'on dit milikambo ndima yango ata ba yeba décourager yo boya yango loba amen. Combien de fois on m'avait découragé, combien de personnes oh moni ba pasteur bazamite mabe yo ko souffrir ni tout pe na moni pe yango ke ba pasteur ba mite mabe loba amen. Na moni pe yango ke na zo souffrir. Maintenant on dit waya na kotika te. Oisanga eloko mosusu na koyoka yo. Pekisanga eloko mosusu na kondima. Kasi ya koboiselanga Yesu na koyoka te. Oyo asalelanga nani moto akoki kosala ngo. Yesu na ngai yo. Akame. Yesu. Tala. Nazali na bisoki dingi na za posa na sauter na choma boko menzamba binini to babonde la pona mai loba me bana zambe lelo eza lelo bina il fait changer mai wana mingi to zobonde la sikoi to ko simba yango to ko déclarer ka liloba moko tango ko zonga kende ko salela ba témoigner ko landa so pa yango na lupa
kombo na Yesu. Alléluia. Eza mai nana koyeba. Parce que olambeli mai. Olambaka na nini? Mai. Petit lugu. Tiens papa. Yes. Et kaka lié. Yes. Décide. Dao. La mai ya papa comme la zona muke. Tiens la kuna na bana. Amen. Eza mai. Yes. Yo moko mutanye na yango. Nana yokinga. Amen. Frère mususa ye papa mwasi yo azolinga ngate bwe ngana azolinga ye mwasi abo azoboya ngai nasala nini nabi yaka bozo zakala. Amen. Yanzambe sikoyo. Yes. Naloba. Il n'y a pas que la faute à changer ma formée. Allah t'a bien. Abimelaï. Asala nyoso. Après c'est pas ça. Aligné l'été. Asala nyoso na kobala yo. Na sapoka. Na sapoye. Na kotirasone. Osama kola mami wata. Lokal ba ye mayo. Lokal ba sanga. Moi si vous tes autres zéro. Alléluia. Amen. Oui papa. Na kenenganga. Oh na salinga ko frère Christ na sambela ngabi yaka. Na personne zakata. Alléluia. Nayami et Nabi frère. Yo, on a vendu ce rendez-vous. Tu vois, papa, non, pourquoi? Il y a habité pour vous fâter. Comme on est nan, comme on est beau, dans la photo, là, dans la photo, était. Bon, n'est-ce pas ce que dans la photo, comme on est nan, comme on était, on a le savoir, comme on est. Alléluia. Ça l'a prié. Tout bon est. Alléluia. Comme ça, comme on. Tant tout. Bon est. Pam et Sili. Au lieu qu'il y a Lucas, c'est. C'est vrai Dubaï. Yes. C'est communal. Amen, Amen. Amen. Na fini mot. Na le mot. Attends mot. Ça va bon ouais. C'est quoi c'est fini. C'est des manières. Le banzamba za facilitateur. Facilitateur. Et le comment on dit soki azali mo sinzambe atindela yo. Machallah, au commande ça. Mais ce qui a zaté fait dictateur de la cause, moi si moi, nous sommes pas na ko fa. Mais Azan a chance parce que Azaka moi sommes dans ma ça qui. Le va amen. Amen. Le amen. Amen. Le amen. Amen. Le personne n'a pas là. Yes. Est-ce que ça m'a vu? Oui papa. Voilà. Faites ce qu'il vous dira. Quel est mon numéro? Sala loka kwa bisa sala. Sala eloka kwa bisa sala. Bisoto zaba nganga nzambe. Donc on a soka ka nini osala pono zwa solution. Amen. On nzamba koloba na biso. Ndeto ko yebisa yo. Amen. Mais yo sala likambo na ndenge na yo. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 30 verset 1 à 3 le dit malheur aux enfants rebelles qui accumulent des péchés sur le péché. Amen. Ils prennent des décisions sans moi. Ils font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Donc, ceux qui ont salé les cambons d'Ambatini, c'est que tu pêches. Amen. Yes. Mais on a bandini, on commence à écoléka na kimia nyonso. Amen. Malédiction, exaté. Yes. Vous avez changé malédiction, hein? En bénédiction. Donc, la mette. Mais yo. T'es bon. Amen. Nazana minga koloba. Mais na kosi samle noté. Vendredi ezana keloko to kosala. Photo ya yomo yakana. Faites ce qu'il vous dira. Aux solutions. Pas ezana batu. Bazoba photo. Ba kene pa banganga papa. Ba kangi ba chance à mutu. Na photo. Ezana batu nganga singi photo. Ozana photo et Luka photo. Ayana photo. Ba kene ngunda kanganga. Batu bitonga mutu na kufi. Ezana batu kaka photo. Et pas na travailler. Maladie. Mais yo yebite photo e bunga yo. Photo et bunga yo nanda. Okipa pété. Les chrétiens sont les plus négligents du monde. Au moins photo et bunga okipa pété. Au salve prière té. Sauf que mon gars est là qu'on a ata tonga, ata bouton, ata elamba. Okuti elamba ya sika. Okuta batoboli et toboki ndingi okangami na sainteté. Idusiti wat osundoli lope ozipe na zoto e. Il faut prier. Le banzambe likamwe uti wat nada tobole lamba nanga. Moto yo place aza. Soki ezalaki mpu. Soki ezalaki pese mais ya moto. Lelo na pinir na kombo na Yesu parce que a touché lamba nanga. Soki akiko sala ngoni kuna bisika zali moto pel. Amen. Ezika. Mais oya lengela ke yelanga. Ezoki la ya kombo. Amen. Kaka neo ko sala pende ko sala. Yes. Mais vous négligez les petites choses. Il y a des hommes bloqués.
Nana yokima. Vendredi, il y a qu'un gêne. Au gêné, vous voyez la photo, non? Sauf que la photo de Mikanga photo yoko. Si papa mon gars ça la Monique, aya la banane na jipene. Ala nikaka. La radio. Makamoni zo simbate. Habité, ngam ndenge nini makamé simbate. Il faut la ken. Aye awa to kuta no baza photo na yo. Na moni photo na yo et pas na nganga. Na moninga no komo na ye. Le amen. Abi oui. Na moninga to zala ki ba pire. Aya kanana ainsi de suite mais un certain photo moko to zala kana moko ndibo. Na mona kango susute. Yebe aya ka susute. Mais la comprenez moninga na koma ko belanga lokola lion lokola ndo to koma ba ennemi. Mais qu'est-ce qui se passe? Banda le pe makamnanga esimba kate. Benzoka motongo azana soda. Le amen. Mokonza di kolo. Ngana yako situkaka. Jour moko to prière esili. Elle toujours sa prière mbula. Hein? Ay papa mata na mati. Dans to que l'embouteillage, ba chauffeur attend la bien té. On va pour misi arme. Yo! On dit ça ko pète ma ça na pète à toi motoka nga zate. Oh. Ay mambo, yo zale solo na ko konza soda. Baya kawa ba général na ba ni tansu baza na mona bangu. Na ba colonel ya ko kombekate ko tumbola ka batu. Oyo kinga. Tango to bondeli lela fungami batinde pe côté ka kwa linga ki batinda. Yango vendredi photo. Chaque na photo te mi kanga photo. Yes. Yakana yo. Amen. Oh papa ezana pareil te faut kanga photo yakana ngo. To ko bondela vendredi na simo sai. Osongi na. Mutunyo swa kanga vina yo. Attaque ndeke ne lamba na yo, attaque ndeke na mbongo na yo, attaque ndeke na nini? Nzambe akopinir ye. Amen. Yo okozwa délivrance loba. Amen. Amen. Loba Yesu amen. Amen. Loba Yesu amen. Amen. Nana mela mayoyo ya pomo. Nana yoka posa isusute. Yesu azali mayoyo ya pomo. Yesu azali mayoyo ya pomo. Nana mela mayoyo pomo. Kona yoka posa isusute. Yesu azali mayoyo ya pomo. Yesu azali mayoyo ya pomo. Si quand on te donne répondre à maïs, jamais il n'a pas pour la bouchon. Yaka. Biso to telemiawa. Ça au nom de Jésus. Maï komikis na Congo na Yesu. Maï komikis au nom de Jésus. Vous savez la maï. Maï komikis na Congo na Yesu. Samba fula maï. Maï komikis. Ora baba kolek sama todo kilo. Maï komikis na Congo na Yesu. Maï komikis na Congo Christian kolek sabato baya noki. Bene, vite. Bene. Maï komikis au nom de Jésus. Maï komikis na Congo na Yesu. Boleka noki.